devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakanisi Batu Oyo Balandaka 5 minutes. Bazali ko se rappeler. Na epsaki bino ke 2020. Wana tozaki na 2019. Na epsi bino 2020. Bisengo ego kota na politique. Yamboka na biso bozali ko mona ndengi bisengo ekoti donc politique yamboka na biso na epsaki bino bisengo ekokota et puis tant président de la République avec 2020 ezali année ya ba action batu ba mona ngo liseki mais makambu e bandi et puis ce n'est que le début de commencement boko mona makambu oyo ekoleka na mboka na biso et puis 5 minutes boye bake toko lâcher binoté bino mo bomoni ba mikolo donc je tiens vraiment à vous remercier na fidélité na bino et puis na intérêt na bino bozana on a 5 minutes parce que mikolo penza bozali ko mona bino moko ba vérité tozali ko bimisa et puis et sili na luté et puis émission à lelo émission à lobby et puis na pesi bino déjà rendez-vous na émission à lobby toko lakisa bino toko prouver bino et puis toko expliquer bino pourquoi Kamer azali ko démissionner et puis comment ça va se passer parce que nazoki mutu moko lelo abenga na États-Unis abandi bien boye na bandi ko expliquer azo comprendre ngate oyo ozo expliquer azo banga za na États-Unis soka za na complexe États-Unis soki nini oyo ozo comprendre makamususu donc ndenge nini Kamer azali ko démissionner na bamboka penza oyo penza nini ndenge azalaki ndenge wana mais déjà il fallait ba révoquer na président ngana c'est papa yo kangana azali ko loba mais na yoki pe ba aksane ka na ba marque moi, na comprendre donc j'ai pas le temps à perdre avec des balivernes comme ça. Na katiye, j'ai été gentil mais na katakiye. Pour battre comprendre mais na pesibino déjà rendez-vous à lobby, na ko expliquer bino pourquoi Kamer a démissionné et puis comment ça va se passer. Donc boz à la calme déjà boz à la recette la boyebi que 5 minutes ils allaient cours éducation civique 5 minutes et le baraba vérité 5 minutes il y a un mot qui sera bien motema. Donc pour revenir à notre sujet de ce jour donc lelo tozali kolobela bino muyibi mususu ya INC oyo ya Vital Kamerhe na ebité INC wana soki Kamerhe bandeko lakisa batune ko yiba kifakwa ou bien bandoko lakisa politique donc muyibi mususu nazali ko sale la bino lelo miso bo comprendre que président Félix to ebité président na biso soki ma béni ya sala po a mérité mutuloka Kamerhe a memaye moko fakwa a memisusu bandi ya ba fakwa tibango partout donc muyibi mususu azali na INC azali ministre oyo azali na poste sikoyo boyoka bien ayibi 32 millions pour bango soki mbongo eza na 5 millions bazo ibate 32 millions na ebisi bino 32 millions. Donc, Azali, ministre, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a formation professionnelle. Donc, comme on est John Tumba, Naye Bisibino, ministre au Kamerhe, parce que à chaque pays, ministre, na kati ya gouvernement. Ministre en Azali, il y a UNC, John Tumba, Ayibi 32 millions de dollars. Naïeb Sabino, ndenge nezali koleka, ministre wana azali na immunité ministérielle. Donc ba immunité parlementaire ezalaka, ba ministère diplomatique azali na azali na ministre donc automatiquement azali na immunité ministérielle. Donc bomoni photo na ye nazola Sabino, bomoni na photo donc na sonité ezali donc na sima donc photo ya président na biso Fachi donc eza na bureau ya fakwa donc ya INC donc Vital Kamerhe donc l'exemple vient d'en-haut donc dès qu'à présent le baki ceux qui yo mukonji déjà au lingi copté ba to se ba o santé donc Vital Kamerhe fakwa ba tune bazani ba fakwa donc il n'était qu'à Vital Kamerhe donc ezole kaboy donc procureur de la République a commis déjà lettre et pas il y a premier ministre. A EBC, premier ministre Yebarake, na kati ya gouvernement na yo ozali na fakwa moko ya munene na kombo ya John Tumba. Donc déjà ndenge na zaliawa na commis mukanda ekei
na parlement pour balongola ye immunité ministérielle au yazali nango. Mais yebara que ceux qui ont convoqué réunion il y a conseil des ministres au moni mutuana yete yebara déjà azaba koto. D'autant que ya bakoto automatiquement à que retrouver patron à bango kuna. Donc vous vous rendez compte 370 millions de dollars il y a Kamere, topé sous 32 millions il y a John Tumba, et c'est déjà combien? À part Wana Bamisusu Bazali Bazoya. Donc pour Bomonaka, donc vraiment président Nabiso à se séparer na Batouana yé mon côté. Bango moko Bazali Kobima Bazali Kobima. Donc ministre en poste, Azali ministre était Yakala. Ministre o Azali en poste. Donc ministre il y a formation professionnelle, donc on a évité ce gars Yibaki, Mbongo, Oyo, Pesagi pour la formation à Batou, ce qui n'est 32 millions. Ministre John Tumba, donc procureur, il faut Akende Mikolo, Akende Samba, procureur de Komeli déjà à prévenir Premier ministre. Donc, dans la minute, on a un Komeli Parlement, donc Yebara Jo Oyo, ce que Moni était Mikolo, il y a déjà Moutomo Mokangami. Donc, bon, tal la binomo niveau. Bato INC ndenge bayaki ko sala musalate bayaki po ba yiba babanda ko yiba donc entraîneur na bango alakisa bango makambo ezali Vital Kamerhe grand fa quoi donc ezali passe na motema bato boy balingi mboka te bato boy bayaki te po ba aider président de la République à poussana bayaki po na ko sala makambo na bango mususu donc vraiment ezali passe na motema donc makambo boto mona penza ke donc 32 millions na ekotonga bekol boni 32 millions et puis yé azali mutu ya ministre ya formation professionnelle donc ezali le mususu donc bambongo moko ba pesa ki pona aider batu le mususu ezali bambongo oyo ngana zo mona ezali bambongo oyo tango président de la République asali enseignement gratuit donc bambongo oyo balangaki ko pesa ba formation na ba professeur na banani donc ezali na cadre donc batunyo surtout boyeba donc INC ezali ba grand fa quoi donc to bimiseli bino ba série ezo continuer boza la calme ba série ezali ko continuer donc ezali pasi na mawana motema donc vraiment eloko na zo sabino donc wana ezali po na la sabino ke donc caméra pe ya ba miniature ya na ba niveau ya ba millions bazali donc imaginez 32 millions qui destinés na ba formation professionnelle donc il y a ba instituteur il y a ba professeur donc ali yango parce que déjà azomona donc mu konjina azolia ba 370 millions bon yesugo osani akolia donc ezali passe na ma na motema po boye ba ke vraiment président na biso yango tant tozo sabino bo aider président na biso azali na tâche moko difficile donc azali entouré na ba fa quoi donc azali bien monde déjà présent en Meka ki bato en Meki alobi bon tozoki pouvoir ndeka ezali ba corps moko électoraux donc boyokanaki a respecter parole nae mais siko présent ezali nzambe mutazolo bani abi mekana bato siko bato na mbo bakolongwa moko après présent ako récupérer bato oyo bako vanda naye ti libela avant to enchaîner parce que lelo ne bandeli to lobeli bino muyibi mususu abimisika donc John Tumba ministre ya formation professionnelle au azali en place donc avant akende na tribunal kuna donc procureur de la République a commis déjà premier ministre pour prévenir yeke mutumoro zane kuna za grand fa quoi neti donc directeur à cabinet total la lettre déjà besoin na lettre ngo na tindi Mukanda et pas na parlement qu'on a pas balongolé immunité ça peine immunité parce que ceux qui ont allé ministre en place vous allez na immunité ministérielle donc bako kango boité faut balongolo na ngo po au samba donc mikoleko ya soki omoni mbeba yebara ki utuko tout na te ko luka été azali na katia masolo donc vraiment bon moni bino moko awa bo zala calme 5 minutes bo pesa biso confiance mikolo oyo titozo kende beaucoup de révélation, beaucoup de parce que tout ce qui est ça, comme on a net moni classe, les premières alara, les chèques alara, bisot aussi to comprendre qui banda kaleke présent Fachi yewana, donc bisot to zaba na maïle, moi na classe c'est mutumso a comprendre facilement donc mutumso a comprendre facilement quand bala moko comprendre bisot to comprendre on ba misusu donc on va préférer taire les notes tant ba combat ba tumsuto bazali ko lobaneti net mais siko e ba komi ko pesa présent Fachi réseau ba komi ko loba penza que présent Fachi mutazo dire bisot to yeba ki banda kala discours wana présent ticket s'il y a
oh président marionnette et sili parce que Fachi aza ko sala ma solo o penza zola kisaba tout donc bino bosa na Fachi noko Fachi aketaka malembe mais soka beti pa et raté mais il faut qu'il ne malembe que soko beti ezui que OK na ramba on et loko pe na zola kisabino boyeba na zolo bena bino boyeba ke soki to lobi likambo na 5 minutes avec César Ngadi boyebaka e komaka sika e komaka bo monaki to lagisaki basi o na ba papo bazalaki na hôpital il y a cinquantenaire bazolo ba makambu ya corona ezalaki clarté donc bon moni na ba image to relaxer na ba image et l'équipe même pas 3 jours président de la République accueilli ko tala batu ya hôpital ya cinquantenaire atali akendo yemoro ko vanda bo moni déjà a bengisaki commission na ministre ya santé après esili accueilli yemoro kuna po bo mona ke soki na 5 minutes lobi likambu président yo que la base et puis président l'andra masolo bo moni quand même président accueilli moro est-ce kanambe yekutu batu kutu ba bomi batu bani azo kelete tala président bo lax toujours lax sabino be bo mona bo tala président azali prêt ya peuple nae to lax sabino ba image bo tala ke président kendaki donc na hôpital il y a centenaire et puis tant à 6 wana accueilli ba moko visiter ba so des moutons oyo misala et sila kité et kangama ki caméra ba kangiye donc directeur na ba PDG na OVD ba kanga bango donc ba tutu ba fakwa ba kangi bango ba misusu kutu ba bima mukola tribunal siko ba misala ya so des moutons et comme ko kende presque à la fin bozomona ba chantier mutu ezalaki donc et sila parce que donc mes caméras za fakwa aza penza nde ba bana ko muifi penza solo et puis tima imbi. Donc comment qu'on soit pensant mbongo eza destiné na makambo donc ne bandelika comme ko yiba donc caméra bus na ezaki nini a revêtu président de la République na biso donc mandat na ye ekoma ya mabe yesiko na 2023 azo ba raison puis il baki que déjà ndanga zo yiba mbongo wana donc ba ko saler parce que déjà président ba ko lekana mais président mona nzambe bo mondenge le donc toujours la bino na image botala président ndenga kendaki lelo na hôpital o ba bengi ya cinquantenaire et puis akene ko sala donc visite ya ba so des moutons donc bolanda na bilili on voit en plus de l'INRB le CMK et HJ au hôpital qui vont aussi ouvrir des centres de traitement. Donc on attend juste que les tests soient homologués et à ce moment on pourra avoir plus de centres. Donc prenez un peu votre mal en patience, ça prendra un peu plus de temps mais le but c'est de vous guérir complètement et de vous ramener sans danger dans vos foyers, dans danger de contagion. Oui. On a passé notre 3 mois, 4 mois ici. La vie sociale, on arrive, on a des familles. On va nourrir nos familles. On va nourrir nos familles. Vous avez fait un mois. Pourquoi il a le droit de commencer? Pourquoi? À cause des tests. Comment? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est pas 3 fois. Non, mais il est en train de dire... Oui, pas 3 fois. Attends. 3 fois va arriver. Il mange 3 fois. Hein? Il mange 3 fois, yes? 3 fois? Oui. Mais pourquoi il dit 1 fois? Bon, c'est eux, ils mangent. Ah, ok. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'excuse beaucoup. Non. Vous entendez ça? Vous devez changer ça. Donnez même du lait ou quoi, mais pas du lait. S'il y a des diabétiques parmi eux... On contrôle le diabète. Hein? Donnez même du lait ou je sais pas moi, mais pas de... Oui. La difficulté qu'ils ont, c'est de comprendre qu'ici chez nous, la prise en charge des malades est computérisée, c'est dans les ordinateurs. Donc on n'a pas de filles, mais aussi, oui, je vais y arriver. Et aussi pour les filles d'Iton, nous avons 3 entrées qui sont programmées, parce que chaque fois que nous entrons, nous sommes sous-équipés.
nous devons porter le matériel de protection. Nous entrons 3 fois en dehors des urgences. Donc, les malades qui sont stables, plus ou moins stables, nous allons vers eux régulièrement 3 fois. Comme eux là. Oui, eux ils sont plus ou moins stables. Mais oui, mais eux nous disent qu'il n'y a pas de... Non, mais attendez, pour les fiches, ils disent que tout est computérisé. Ici, pas fait. Ils disent que... Voilà. Oui, effectivement, excellent. C'est bon. Il y a une difficulté, c'est que nos malades ne comprennent pas qu'ici, le système que nous avons, par exemple, c'est le système de moniteur. C'est-à-dire que quand nous venons monitorer les malades le matin à 12h et le soir. Les tensions, les tout ça. Nous prenons les tensions, mais c'est avec des machines. Quand nous entrons 3 fois. Mais il faut leur dire alors. Oui, on les fait, ils savent, on leur explique. On ne peut pas venir à tout moment. Mais nous avons, les thermomètres sont là. Non, à propos de l'INRB, vous devez savoir qu'en fait, j'ai posé la question tout à l'heure. Ils ont besoin d'intrants pour pouvoir multiplier les endroits nécessaires au prélèvement. Mais malheureusement, vous savez que cette maladie a touché le monde entier et les pays qui fabriquent en ont également besoin. Ce qui fait que nos commandes sont en train de traîner. Mais je crois que si tout va bien, ça va se libérer au fur et à mesure et nous allons les recevoir. Donc il n'y a rien de, je veux dire, qui ressemble à un sabotage ou une négligence ou une incapacité. C'est simplement que les pays qui doivent nous livrer sont eux-mêmes donc peuple congolais to yeba eloko ni tolingi peuple congolais hermoso to vandi ils ont pesa vraiment mawa penza na motema tozui mwana mboka master yaya donc ndeko na biso bozo mona tala président pena se azali ko solo na bato bazana musika bazo solo la direct sans intermédiaire botala akeina so de mouton mbula ba tielie par rapport non na ropola na za mungwate boina bozo tala président boye penza pourquoi boko tikile tenter. Pourquoi Bokoko Tikilete c'est le président de la République Ndenga Zandengwana a trahir peuple naïe, a trahir jamais peuple naïe, a jamais trahir peuple naïe, jamais. Mais pourquoi penza peuple congolais toujours ça makambo on dirait to yebi makambo to lingité. Tout la mututan asala ba makambo naïe, ce que ye simbi ça va ce que simbité mususu ye donc makambo bomo eza souté comme donc olagisi ba makambo na yo za nango mais ça m'étonnerait que donc deuxième mandat ya président na biso simbate parce que ako lia bango nyonso tout donc moko na moko ba kokoka ko tuté sikoyo to clôturer kamwa dossier ya muyibi mususu to bimisi ya John Tumba siko nazali kozonga na dossier oyo elekaki oyo ya libération suite ya désengorgement oyo bakosala na prison ya makala ndenge sengeli basala na prison ya makala oyo batu bazali koloba na liste wana Vital Kamerhe akozala na kati parce que émission elekaki précédente nazo se plande botalango na lingi na beta lisusu c'était na bimisa donc ba élément complémentaire ya kati ya masolo oyo pa penza batu bazali ko sepela ba yebi ke 5 minutes ezali penza masolo penza solo penza masolo oyo kitsa bat motema na lingi na expliquer bino. Donc vous vous rendez compte que Kamerhe a sambina nuté donc abimambala moko lundi déjà na bo moto da bateau oyo azala mayele na mutu. Donc, ayebi ke Kamerhe azali na cachoté à quartier, azana prison makala. Et puis Kamerhe azali sous accusé.
azali prévenu. Dossier naye ezali donc na instruction te ezali déjà dossier basi ba instruire ba sangisi makamnyo surtout ezaka après ba juger donc ndenge nini mutu ya ndenge wana donc mais na se batte donc ceux qui congolais a comment ko réfléchir ndenge nini ou bien kanamba tcheki ba mai o to bandoko mela na kisasa a bebisa donc yo moko ko vanda na nte mutu yebiso likambo o vandi lobi non, les ali boité. Donc quand même, moutako bima boité. Mais batu bazali ko loba déjà que akobima lendi et puis na moni donc ils ont pensé qu'on coûte na batu musu penda o penda ba ko la sérieux na batu musu bazo sala be mission o ko ba ko sala te donc bazali ko loba makambo et puis batu musu na banda bazali ko benga po ba loba makambo o ezali na tinate. Na yebisa ki bino pe na zo répéter na bino susu avec véhémence bo yeba ce qui caméra ba libérer ngana tiki 5 minutes. Donc, ce qui est déjà 5 minutes, en jeu, boyebake, et go salaman dengi, et salamité. Donc, na lingi na yeb sabino nano. Makambu nyoso tout oyo ezali koleka. Ndenge na yeb sabino na émission na biso oyo et lekaki. Donc, mutu oyo azali ko alimenter réseaux sociaux na fausse information ezali ministre oyo ya média na kombo ya Jolino Makelele. Yango na lelo to vandela na mpe dossier na ye. Donc, Nayebi Sabino Nano, Jolino Makelele sera poursuivi pour usage de faux. Boyebi na compte rendu au et l'équipe dernièrement, il y a Conseil des ministres. Jolino Makelele s'est permis. Il y a qu'au rajouter paragraphe monko ezalaki te na katia réunion à Bakisi Yango. Donc, je pèse mes mots na Nayebi Sabino. Donc, compte rendu officiel. Donc, Jolino Makelele a kamati. Paragraphe moko o ezalaki te a bakisi na kati pour faire plaisir na caméra et puis pour na ko embrouiller batu après bakamati yango bati yango na kati ya net po batu batala nazo expliquer bino déjà paragraphe 1 paragraphe o ezalaki te na côté moko bokomona so bokoti na site ya présidence de la République bokomona compte rendu bakoma kocha na côté moko bakomi à l'instar, on est là ici, par exemple, comme, donc parce que tout le but est que Congolais a français, mais Congolais est français, il y a 19h50, il y a 12h55, il y a Moussouezara, Mindondo. À l'instar, on est là ici, par exemple, balobi que batu oyo mutu oyo akoki kozala libéré oyo ati ba condition surtout ezali réunis oyo azana vie de famille oyo akoki kokimate. À l'instar, Mbalamoko va glisser combo ya Vital Kamerhe. Vous vous rendez compte? Donc, à l'instar, par exemple, Bakoyi Kocha combo à Moutou Moussousou. Bakoyi Kocha combo à Kapent. Mais net, Jolino Makelele Moutou. A Sali Sakaba Makamboana, a Bakisi combo ya Kamerhe. Nazol Sabino Bolanda bien, à Tangi, à l'instar. Il a dit, exemple, Ati combo ya Kamerhe. Pourquoi Kaka combo ya Kamerhe? Et comme on est puis net congolais à tant rapenzale msusu pour congolais livre za yangote nazo recommander bino donc Jean-Louis Timbalanga Zali donc écrivez mon nene ya mboka na biso bokoko tanga ba livre ne ya Jean-Louis Timbalanga msusu za la makasi na ba français makasi na epsi bino susu Ogi Ibanga asala kutu ba livre moko ya simple botanga ka tango congolais amoni alongoli à l'instar wana zomona ngoli susu amoni kaka kombo Vital Kamerhe bien Vital Kamerhe azana liste bat baobima mais congolais mais pourquoi tozali boy lelo na yebsa bino parce ba makamsu to lo baraté à l'instar wana comme exemple bakoy ko chape ministre Ilunga te ancien ministre ya santé ancien ministre de la santé médecin o yazalaki ya papa Tshisekedi pourquoi bako parce que yé ba condamné 5 ans Azana Boloko 5 ans, condamné 5 ans. Naïb Sabino Likamoro. Bossi bo mona ngana vanda na émission oyo tango donc bazolandela docteur Ilunga, ancien ministre ya santé, babandaki ko landela ye est-ce que ngana lobango na pe Sabino pour votre gouverne. Boye bake ministre wana docteur Ilunga. Azabo frère na ngai. Naïb Sabino sikoyo pour bo mona ke makamususu ke club wa penza ki pate. Bo frère na ngai est-ce que possible bo mona ngana ye na betege mission na défenda ki na défenda ki te parce que azafa kwa côté masula ba fa kwa bakangai sikoyo ba katela ye 5 ans. Ba koko chepe à l'instar ni parce que yazaki médecin ya papa Tshisekedi. Boyebi oyo makambo a Genval.
Genval wana boyebi Genval wana ezali nini Genval wana esalamaki kuna mutu organizaki yango tout ezali donc docteur Ilunga Genval wana ezali banlieue moko ezali na kati ya Bruxelles Genval wana ezali esika docteur Ilunga bandako vanda yango wana basalaki Genval kuna donc mbala moko donc Jolino Makelele c'est permis donc compte rendu ezandenge mususu ndenge ezalaki ezali ndenge mususu ndenge balobaki na réunion ezali ndenge wana te à côté si paragraphe ya lukuta donc ezali usage de faux donc il sera poursuivi to yebi déjà mutachaki yango donc mutachaki yango to yebi mais ezali pas sinama wana motema parce que bato bazali ko comprendre était oh balobi jamais Vital Kamerhe azana liste wana et puis akoki kozala jamais na liste wana akoki kozala ka jamais kuna bino bozo bateke arrestation ya Vital Kamerhe ezo talambala moko mandat ya président de la République bon moi qui tant makambo comme 15 millions de bato basale ba marche basale ba t-shirt bazoko le président de la République akene na poto pa ba mindele batune azala koto et bandai ko landai kangie na gorge. C'est quoi le président de la République qui muta kangi yete boy ba président de la République kangi motote justice et kangi ye siko justice ango bakati makambute donc babimisa donc muto lokola Kamerhe ayibi 370 millions de dollars mais vous vous rendez compte avant que tu balo bela bino makambo beaucoup réfléchir bino moroté avant que tu balo bela bino makambo beaucoup réfléchir bino moroté balobi à l'instar de Vital Kamerhe azo rempli ba conditions de soit dans la vie à famille donc ba prisonnier musu bazakuna bazana vie à famille té et puis eloko ni des ola sabino que Vital Kamerhe sera bimi banda a okimate neve na ye masawa kenda wapi akimate eloko ni des ola sabino que Vital a okimate et puis un fa quoi ça na ba conditions au pesate fa quoi ça na ba conditions au pesate azali na mutu moko kuta ko inspirer confiance à batute Jolino Makelele na ebisio vous serez poursuivi pour usage de faux c'est grave acte wana sali ministre il y a nini azali ministre azali porte-parole ya gouvernement au kotisi paragraphe oyo balobaki te kuna au kotisi yango donc ezali grave ezaka neti makambo elekaki présent neti ka présence à moi donc atimba kinois discours moko ba memela ki boye allez ba kotisi makambo moko boye présent lobi ke na masolo moko il faut ba libérer asengi pardon na communauté européenne pour ba libérer ba fa quoi donc ezali ba masolo moko mais siko neti muta sala ka compte rendu mutu soki ba salelier soki ndenge nini yemta atanga ka yango ba yeko bon ba yeko donc ça n'a percevoir donc tango bazali ko tanga yango écran donc na répéter sous Jolino Makelele c'est permis ya ko bakisa paragraphe moko ezalaki na réunion te abaki chango kuna pona ko tia kombo ya Kamerhe batu ba mona pona ko tia confusion na peuple congolais batu ba mona netike na donc na conseil des ministres ba lobeleki makambo onyo surtout anaka pona ko nuire président na biso Félix Antoine Tshisekedi ezalaki pona makambo surtout pona ko nuire parce que ba lobelaki yango te et puis comment un individu bino possible mona donc conseil des ministres et puis ça ba injonction na ministère ya justice et c'est ça la main possible mona donc na conseil des ministres ba traiter li solo il y a prisonnier moko azali na détention provisoire il y a individu moko yebi ba denier public mbongo il y a trésor public 370 millions, possible mona yango. Donc ils allaient vraiment pas cinéma on a motema to marquer une courte pause publicitaire ndeka boyebi donc partenariat oblige tous on a des partenaires nabiso donc Romain Ilunga les grands traiteurs et puis c'est Pela TV décodeur Yabana Mboka. Donc restez connectés sur Club Original, à tout de suite.
Event Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc binomo botolanda donc ba partenaire na biso na ba partenaire éternel donc Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur donc bango bazali ba partenaire na biso vraiment ya libela o vraiment tozalaka ba pesa biso confiance donc tozali toujours kopesa mbote donc bienvenue na bato ba yesiko kokota biso donc bozali na kati ya émission 5 minutes avec César nga désolé cours éducation civique mikolo yo penza na sengi na bino bolanda be mission mikolo vraiment avec vraiment attention moko particulière parce que makam tozoloba ezali nulle part ailleurs ezaka na kati ya masolo dalingi siko lobaka to tikala kaka na point oyo pour bato ba comprendre parce que bato benga inga bato musu bazo comprendre te ya ona na zongi lisusu yango donc na yebisi bino susu paragraphe oyo balobaki à l'instar donc lingi donc par exemple Kombouana babagisaki donc babakisi paragraphe na mobimba bati komba kamera poa et embrouiller ba congolais ba mona balobaki makambu ya caméra na kati ya conseil des ministres et vanda bazotala makamba mboka ba otala makamba fakwa un individu o azali na détention provisoire batia makamone na kati ya ordre du jour bosi bomonango et puis vous allez kolobake donc Vital Kamerhe babi misaye na prison à Makala parce que makamba corona est-ce que corona wana eza na prison à Makala ou bien na prison ndolo corona wana bazu yango na prison ndolo ou bien na prison Makala et puis siko batu baza koloba soki ndenge nini corona wana ba trouver yango na nini ndolo na Makala te na ndolo na Makala te ezali na ndolo et puis siko soki bazali koloba makambo ya corona Tomonaki bazu mbongo bakene ko désinfecter palais du peuple. Pourquoi bakei ko désinfecter prison Makala te? Il faut kaka ba désengorger prison Makala et puis babimisa motoloko kamera. Pourquoi bakendaki ko désinfecter prison Makala te? Et puis kamera azalaki libandati. Ebola ebomi batunyo surtout awa Ebola esali makambo. Boye bisangai soki babimisaki batu ba prisonnier na boloko pona Ebola. Caméra zali ki libanda pourquoi asala ki teke à côté li bateau yo oh non allez bo désengorger prison parce que Ebola zalaki Ebola et bomi bateau mais ba bimisaki bateau na prison Makala te soki balobi contamination ezali facteur moko ya propagation ya ba maladie balobi yango bien mais kasi pourquoi bakendaki ko sala te ba désinfecter. Donc vous allez se permettre bolobake Vital Kamerhe babimisa Vital Kamerhe babimisa était bateau babimisa bango ceux qui le lo basali bo bateau déjà ba sambisa ki bango ba kateli bango déjà donc juge déjà assez à condamner bango donc Kamerhe na le basambisi était Kamerhe azana ba chef d'accusation moko ya somo kutoye azali ko s'attendre te donc basali na le côté comment voulez-vous penser congolais pourquoi vous allez réfléchir to communauté donc ndenge na baka congolais azwaka ba décision par émotion donc bino moko bouleta ezali insalamable donc bino bozo quand penser que Félix Antoine Tshisekedi
ako sacrifier mandat na ye pour na fakwa neti caméra. Jamais. Donc les lopenza nde tolo babo caméra donc abimi libanda. Bongo siko ba fakwa mususu ba kimbuta. Ba brilo chibala. Ba misusu ba miyibi mususu wana bazali wana. Siko ba poursuivre ba ondeni. Mais bino mo boulé. Donc caméra ekozala exemple moko donc justice ya mboka na biso et ko frapper fort pour la gisake donc personne est au-dessus il y a justice donc ba ko frapper fort pour ba la gisabatuke ba keba na makambu ya koyiba. Donc peuple congolais obozo kangai boye bisangai na monde entier suite ya coronavirus pays nango et bimisi ba prisonnier na kati ya baboloko boye bisanga monde entier prisonnier ni nango balobi ke na prison ni nango ya monde place ba corona ezali mondial. Prison ni nango na monde entier et lobi ke bon pour na coronavirus tobimisa ba prisonnier. Et puis c'est pas n'importe quel prisonnier grand fa quoi donc mui findeng ba kongo balobaka ya ba mbongo mikiete donc 370 millions de dollars en un an. Donc peuple congolais to vanana calme to réfléchir to tiko lo babilobela. Il est l'autre là parce que Moutou Azali ko propager, Moutou Azali ko fournir ba réseaux sociaux na ba information moko fausse ezali ministre oyo Azali information je le nomme makelele omoni yo tozo ki peote je le nomme makelele yo tozo na ba dossier na webele yo tozo na ba dossier parce que yo tozo ki pe onate yo tozo na ba dossier na webele obi ke yo na yo batela nationalité suisse na yo wana za nango batela nationalité suisse na yo za nango jolino makelele yo tozo na ba dossier na yo yebi ke yo bando passer tano bando za na Rue de Berne na Suisse na Rue de Berne Rue de Berne bato bazo landanga Rue de Berne ezali paka juma ya Suisse. Rue de Berne ezali paka juma donc ezali place à babula balabala babula donc ce que ngozo mongando OK na Rue de Berne sikoyo ministre je le makele le bokute avandi na ba mo ke bandoko sala wana yo bandoko vanda na pana donc ce que vanda na trop ou bien za client mo privilégié ou bien za proxénète donc toza na ba dossier na je le makele donc yo to occupé on a noté mais ozali mutu moko ba ko poursuivre yo pour usage de faux. Au côté ici paragraphe le kuta pour faire plaisir à ton chef voleur. Donc à l'instar on a gocha kapendité, à l'instar on a gocha docteur Ilungate. Donc pour na ko mbouyer bato ebi ke ba congolais balinga makamba tanga troté donc ocha sikoyo kombo ya Vital Kamerhe na 4 polo bakanisa ke donc na conseil des ministres ba solo ki makamba Vital Kamerhe. Or ils a faux ba lobela écoute ma solo na yete. Mais ils allaient très grave. Ils allaient poursuivi pour na makambwana. Et puis bako yeba tout yebi mutu asali yango parce que secrétaire a tapé mutu a pesi abi komabo. Ils allaient mutu musute na kasi batu bazo comprendre mutu ni ngoloba. Donc yo vandi sa calme battre la nationalité no suisse zawana et puis yebarake donc Rue de Berne on bandoza ils allaient rire ba prostituée ils allaient rire ba mingando na kanisi andi na kata Genève vazo sekayebi. Andi azar na Genève, est-ce qu'il y a un Rue de Berne? Donc ils allaient pas cinéma on a monté donc vraiment 5 minutes vraiment toko tikakate donc na possibilité déjà rendez-vous lobby ils allaient rendez-vous na expliquer bino pourquoi Vital Kamerhe a démissionné et puis comment ça va se passer. Vous allez déjà au CP là. Donc si on a allé kolaksa bino pour boye ba ke lubwa ko sakana kate lubwa ko bebi sakamutu lubwa ko faut aller état d'esprit makasi na kolaksa bino bomoni donc mukonji oyo PDG oyo bando sala banda ko préfabriquer oyo président de la République a payé confiance donc yepé fa ko ba yibaki ba mbongo nyo surtout na Vital Kamerhe botala na lubwa ko koma ko krake lubwa ko ekaki saka batwa il faut à l'esprit botala ndenga za krake na otela bino azolo ba keso ba bimisie le loter c'est suicidé barozo eza boloko yoka iso o se suicider biso esaloni tango bandoko yiba mbongo na Vital Kamerhe oyeba kion botala bino moko na ba image. Je suis innocent. Ici pour rien, je ne peux pas rentrer à Congo. Moi j'ai un grand-mère, toi tu es monsieur le président. Vous avez raison de ici et de dans votre grand-papa. Si je ne sors pas aujourd'hui, je vais suicider. Bino mo boitolanda bomoni
le bois que ça na makambo nango so esprit te donc okolela donc nano lelité okolela malamu soko ngo se suicider c'est suicider kaka donc so te suicider okufite na boloko bato bakufara donc nazo zonga suso bo désengorger boloko corona ba moni on ndolo ndolo wana za makala te pourquoi bo tinda ki équipe ya riposte était et kende ko désinfecter boloko makala beaucoup de bimsa beaucoup de kosa beaucoup si ba paragraphe à l'okuta je ne m'appelle yo ba ko poursuivre yo paragraphe donc ça dit que donc président lobi makambo moko boye et yo zo sakana na compte grandi ya gouvernement au sel makambo o bakisi paragraphe na kombo ya mutu moko boye kutu ba ko tangete pour o lakisa na peuple congolais o nuire président na biso bato ba kansake na kati ya conseil des ministres ba tanga ki kombo ya Kamere ba traiter ki dossier Kamere un individu fa quoi va traiter comme on a na conseil des ministres. Est-ce que ezali faisable? Ezala kate. Si qu'on a lingi na lobla Jolino Makelele. Donc na benge kutu, na benge pensa donc avec ba respect donc monsieur le ministre, je vous renvoie na kati ya constitution l'article 62. Nul n'est censé ignorer la loi. Na habité soki yo otanga la constitution mboka na biso 62 nul n'est censé ignorer la loi donc na kanisi otanga ngote parce que yo donc parce que tano na yolo place au kendara kuna donc parce que kuna hein obala donc célibataire mais awa masolo musuzwa neza vina yo donc nul n'est censé ignorer la loi donc soki likambu ezali ndengwana te donc mutu akoki kondima yango te donc ministre et à communication je vous renvoie à l'article 62 nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tant que yo ozui paragraphe au bakisi paragraphe ya lokuta. O yo bakisi o ti donc en l'estar au bakisi combo ya Vital Kamere donc ozali déjà ko sala usage de faux donc ozala poursuivi. Donc vraiment yebaka ke Jolino bakotika yote ozala poursuivi donc yebaka ke to tika ka likambwana te parce que likambwana muto e bebisi bana mboka mutu. Donc, dans la Constitution, article 28, Moutouté a ko exécuter ordre à Mabé. Donc, ceux qui ont passé ordre à Mabé, Netiwana, bo bakisi et le komo likolo, donc, cour ya cassation et ko rejeter en haut. Même le peuple attend 5 minutes avec César Ngadi, dans le bateau, tout balandarna, base à 5 minutes. Na repé ça peut ordre que batoupe ba boyili makamo parce que déjà au bakisi paragraphe usage de faux donc cour ya cassation degni ekoki ko to samibe ko déjà ozokosa donc Jolino Makelele ozala poursuivi na makambwana oiti ko sala donc parce que bino bolingi mboka te bolingaki Félix Antoine Tshisekedi a réussi te na mandat na ye bino boyaki wana po bo sala ba makambo ke Félix Tshisekedi Fachi béton na biso akoya mais moi na nzambe donc pour ça qui m'a comme tout pour nuire donc mandat na yeza la messi tango 20 donc 2023 et comme ale bino bo bakisi donc bo bimisi manzaka mais cop na bino na boule na bino et quoi na mai parce que Félix Antoine Tshisekedi a tchaka mabolongo na se azali ke mutu ona ebike donc na ebisa bino ke azana mission divine ya nzambe po abongisa mboka donc bino tout boya na ba contretemps et ko souki la bino mabe donc avant to souki ça émission na comme presque à la fin na ebisi bino susu donc Mouyibi Yassika donc John Tumba ministre à formation professionnelle 32 millions donc caméra la gisa bango ko yiba la gisa bango politique donc yé kalata zo kende lettre o na la gisa bino lettre o donc procureur donc de la République a tindi déjà et pas il y a premier ministre ABC yebaka ki ozana fakwa mususu munene na zawana do ba mususu bazali metozo poursuivre fakwa wana yebaka kinga na tindi déjà lettre na assemblée nationale pour balongole immunité ministérielle na ya zanto ko monié que azangi un vendredi yebaraki donc to suite ko inaye donc déjà donc ba kalaté ba semine tozo bandana déjà ba ko kwea na pour bomona ka ke tâche au président de la République azana ngo ezali passi et puis heureusement ka tozo na président de la République a calme bo ne besprit wa biso wana na kanisi donc makambo donc calme bota kande baliaki Vital Kamere avant ba convoquer Vital Kamere tango yaki wana ba pesi na ba genre invitation ba yebeki te ba ko liaye mais président donc mutu moko ayeba kité donc Vital Kamere yango bomonaki azo continuer ko yiba o genepsa bino président de la République ayebi ba makambo na zo talika ba Dieu azomona nga yu mo bembende botala ndenge to kusukisa et puis mutu aboye le lobo lo ba penza ke donc président de la République atikaye président de la République utati était justice wana ezala relié mbalamo na président de la République ce qui Vital Kamere bini bo ba fa comme mususu ba kimbuta ba chibala ba gouverneur à banque
bato belé ba fa kwa neti oyo suga 32 millions siko nana ngoro loba to Vital Kamerhe kutu bakangaki yena nute bato komika 15 millions siko bino botika Vital Kamerhe fa kwa ya haut niveau ya ke salama vende baloba na Kikongo et ko salama ka jamais boyeba bozala calme bato tout balanda 5 minutes bato tout bazali ba collaborer Félix Tshisekedi match ça bien. Bon c'est là donc na pesibino déjà rendez-vous to comme na suka na pesibino rendez-vous lobby toko yebisa bino pourquoi Vital Kamerhe azo démissionné et ko le kandengeni parce que batu minoko mais bo vanda 5 minutes ezali wana po ekisa bino mtemba pe et lobby la rabino vérité donc to comme na suka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours fiant de vos observations critiques et suggestions. N'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre site internet et sur notre compte YouTube. Donc avant na sukisana nous avant na kota na ba dédicace na zo pesa susu donc je lui makele les conseils. Omoni tango tangaka compte rendu no wana il faut luka osala ngo yo moko sali brillant sali po osala na maîtrise et puis tango zo tangango na aisance tangango na diction bien tangango bien ko luka teke o tchaka tonalité moko netu ozo imiter ba mindele simbarate loba na tonalité na yo ya yo moko mo net sezanga da zo loba bo donc tant na loba ngwa ko zo senti ezali yanga ko saka net ba marque moko boete ya ba mindele na bité soko ba no mona ba mindele na veni Berne ko na Riberne na habité donc on ezaka conseil moko na opesa donc boyebika suki na komi na suka base yango penza mutu esimbi makambu na kati ya mboka na biso et puis base mutu comme ça président de la République président yango na ayoke la base surtout lobby président il faut asa lango parce que base ba négliger yango te ndeko to chaka ba dédicace to senga pe base mutu et lobby la biso donc to komi na suka et miso boyebika base to ko banda na petit na ngai donc baïs na katia mele baïs yo to korobo sana jamais na makamunyu surtout sala po na honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable donc baïs vraiment ozana katia motema na biso donc to loba pe karaso to lobi baïs to lobi pe donc Gigi Chibangu, merci à trop petit nanga na nyo surtout au salaka pour na 5 minutes ainsi que nyo surtout au sala pour na donc viena yo donc Ziko Mayele tokei parce que bana na bazali ko markenga mingi bazali bana bakoto bavanda na lille mais batika ba lille batika bakoto il fallait batala ta donc ba confinement koto ba kenana mboka bazala penza que ba donc dédouaner conteneur na bango mobimba na mbongo na bango pour ba kende ko aider donc vraiment population ya mboka na bango place ba papa na bango ba botama dali association Liboke donc il y a Senzedi Mayala Alain Senzei Mayala donc bazali na katia kin donc toko tchela bino prochainement topo bosani ba image ba Kabolaki donc babiloko ba masque pour na bato to chango donc l'émission ezoya vraiment to bosana te donc Senzedi Mayala ba mbote ebele donc félicitations na musala oyo ozali kosala. Si on a dit que Daniel Lumbaya, donc il va se reconnaître dans Mboka Yazala parce qu'il a bien noté vraiment tout comme donc merci et belé na fidélité non 5 minutes avec César Ngadi. Donc ce qu'on a kati ya Turquie pour na repé sambote na Dadimbala donc Dadimbala na kati ya Turquie merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si on a na katia mele na zongi na katia mele pour na repesa Francis Elanga donc na mwasi na Nene Makumbu donc ba mbote belé yazali donc président ya Mikal ya bana ya Lemba donc merci la fidélité nous na 5 minutes avec César Ngada ki si on a katia États-Unis d'Amérique pour na repesa donc Niki Nyanga mama social ba mbote ebele na masanaye mama Elodie mama ya Angela ya Mine donc merci na nyoso tout bo sala capo na 5 minutes avec César Ngada ki na katia Paris pour na repesa l'entrepreneur Edi Lenvo Vandi ebele a kene linga ki soute ko kone ko investir na mboka mais avec Félix Antoine Tshisekedi alobi a rokenepe ko investir na kati ya mboka donc na kopesa mbote na Hollande na Fridolin Bokomo mais comme les grands producteurs Fridolin Bokomo toujours na kati ya Hollande nazali kopesa mbote na Apacha Wazabanga yeba ke émission na o ya radio ezali kozonga na mois ya juin donc na keisiko na kati ya Bruxelles kuna na kati ya lelo apona kopesa Lolo Munongo donc masa ya Dudu Swami donc na Brice Mpiana donc ba mbote ebele
Paix, fidélité Nabino, donc merci na fidélité Nabino, na 5 minutes avec César Ngadi. Na kina kati ya 78 awana I-Défense pour na repesa Mingi Tanchiku, ba mbote bele Mingi Tanchiku, merci, il y a trop na fidélité, nous na 5 minutes avec César Ngadi. Na kina kati ya Suisse, na Genève pour na repesa Titi Moyo, mafuta, donc ba mbote bele na Titi Moyo, mafuta kuna na kati ya Genève, toujours na kati ya Suisse, mais na Lausanne, na zali kopesa patience mantuila, ba mbote ebele esika bino kuna bozali donc na kosukisa boyebi ke na London City to pesa toujours mbote wana ezali vraiment to kogi ko bosa nango jamais donc na José Kano ki kakamene na maître Wera Mukuna na maître Raja Moule donc merci na bino misatu kuna bozalaka kuna na kati ya London City donc vraiment toko bosa na binote na nyoso tout bosalaka na 5 minutes avec César Ngadi na rappeler binoke na prochaine émission Oezoya Oyo Lobby bozala calme toko expliquer bino pourquoi Vital Kamerhe a démissionné et puis comment ça va se passer. Sur ce, nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc, restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. Donc, nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko manquete, il faut voir Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yo aux amona maina c'est vrai to tangaka na yo du ventre. Clébois